centre-ville, on est dans le centre-ville, comme si on a gommé, comme on a bizarre. Gommé le roi ça, et bon, tu vois, gommé moi bien banni na ça la Youssouf Victoire et bon ngandi zala. Gommé ça na bino boye bien. Gommé ça ka sa voix, yé be la dernier mba ça ka ndenge moko. Waliaka mbonga pa mo mboka ba ça le côté. Yé azobe ça Victoire, ayaka a bon ça et bien bisusi ba benge ça le côté. Et le côté zo senga ba mayo ezotonda boy. Baka niveau eza ko boucher ba azwila ngo solution teto telengana o avole ga mayo gumba pantalon mboka na biso eloko na esala biso passe ba kondi fo bazwila biso solution banzela babino moko bozo mona tozo respirer bien te tozo peli susu ba maladie à travers nzela ezate victoire et baby complètement et baby na victoire so lingi okende poto oyana victoire pozwa aéroport est-ce que oyeba c'est que tu as victoire comme on a niveau T. Naza fanatique ya gouverneur de la ville T. Aye penda ko ma ville à Kinshasa na façon mo été. Imaginez est-ce que penza batu ba ko vivre boy. O sa maladie, environnement batu ba na katanda kuna bana. Ba ko vivre boy té. Hein? Boko bercer gouverneur de la ville T. Asa muto to la muke ko tika démission na. Ba ko ko tambola té parce que mai o fleuve oyo bopé sanga kombo na commentaire ezali fleuve nini parce que ngamo na ko comprendre na ko peut ça fleuve oyo kombo té parce que population est ko souffrir na makasi na kati na kambo etali nzela e parce que oyo tozali na direction place na telemi toza na kati ya Kasavu d'abord donc on va le peuple d'abord puis nous moko mona ba embouteillage na ya batu na ya mituka bino moko mona embouteillage na ya bateau na ya mituka toza vraiment na place Victoire na katikati toza na deux communes na ngambo tozali eza commune ya Kasavubu na ngambo wana eza commune ya Kalamu tokokoba tokokende ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otembeza temo emisala emonani ninga kolobeza te touti mosika esensel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otembeza temo emisala emonani ninga kolobeza te touti mosika ah oui quand on est au Ibsaka bino yabiso podcast et chaîne oyo ememela rabino toujours biloko ya malamu ememela rabino toujours basai na mitema na bino na bandako na bino et faire découvrir bino toujours babisika otika ngo kala otika ngo na ndenge mosusu pe comme na ndenge mosusu et faire découvrir bino ba coin oyo otika kala. Donc il y a ce podcast avec votre humble servante Esther Mboula. Oyo bolingara toujours mais merabino toujours donc malamu. Mais merabino toujours la découverte ya kitoko kitara toujours sur terrain. Il y a kana ba copie coller mais sur terrain. Boso vivre yé moko ndenge nini akosala ndenge nini akosimba ndenge akosimba ni bon lelo tozali na kati ya commune ya Kalamu précisément la direction Kasavubu so donc prolonger ti makasi kuna toza na commune ya Kasavubu so tozongi boye toza na commune ya Kalamu
wapi ete toye kodécouvrir nzela oyo eza vraiment na délabrement ya makasi population eza koka koaccéder te na kati ya nzela mai bino moko bomona nini okota na kati ya mai toyebi te toza na fleuve Congo fleuve Kasavubu fleuve nini bon bino moko bopesa kombo ya fleuve wana babi ete télévision eza ngonga tokokende malembe tomoni mpe bato na nzela population awa bakobeta lisolo na kati ya mikro na biso tokei tokotambola toujours. Bonjour papa. Bonjour maman. Biso tozali chaîne télévision ya biso podcast okoyebisa biso tozali wapi? Toza na Victoire. Victoire précisément wapi? Awa toza précisément en face ya rond-point Gambela eloko tozosenga bamai oyo ezotonda boye bakanivo eza kobushe bazwila ngo solution te totelengana o avolinga mai ogumba pantalon mboka na biso eloko wana esala biso pasi bakondi fo bazwila biso solution ya banzela na ebele ya koloba te mai na suki. D'accord, aza na ebele ya koloba te. Bonjour papa. Bonjour maman. Tozolobela likambo toyebisa biso na toza na wapi? Toza na Victoire. Na Victoire précis. Na Kasavubu. Ma Kasavubu. Tozali awa yebisa biso difficulté nini bozo nango na kati ya nzela oyo. Problème ya nzela oyo lolobaka kaka neti nga alobaka elo moke bato nyonso babebisa nzela awa se gouverneur mpe aoyoka opération obengana bato na nzela ezalaka malamu po bango nde baza mpenza a base ya salite nyonso ezalaka na terrasse nde etiaka basalite oyo so bazwi initiative ya obengana tout le monde oyo otekaka pembeni ya balabala baomona ni embouteillage ekozala balongolaka mawa so balongoli mawa babongisa so babengani ka bato mais so babengani population wana parmi bango bandeko mpe baza na kati badirija mboka na mawa te soko dirige mboka na mawa ti na baerope wana badirija mboka na bango na mawa te batia mibeko yango nde mibeko eza likolo nyonso message nini okopesa na bato problème nange eza kaka kolongola mutu nyonso oyo atekaka na nzela epesa nzela na ye mpe ville na ye soin banini. Ok, merci beaucoup. Ndeko alobi ete balongola bato bakoteka na nzela balobi ete balabala ezali wenzete na yokaki slogan wana gouverneur ya ville ya Kinshasa abetaki yango ke balabala eza wenzete tokokoba toujours na population ya koto yo tokozwa population ba bénéficiaire bango nde mutu bakoloba bakobeta sete pour la likambo etali nzela ena toko continuer toujours na cameraman na ngai tozali kokende pour na kolakisa bino esika oyo ndenge nini ebi makasi ndenge nini eza na délabrement avancé pe ya makasi bino moko boko constater ke nzela ena bato tambola malamu te bato bakonyokwama mpona likambo etali nzela oyo mpona likambo etali esika ena parce que ezali vraiment malamu te parce que ezali vraiment malamu te po population ekolela population eza na posa bazala na kimia mpe bazala malamu parce que balobi le peuple d'abord ntango balokoloba le peuple d'abord bino moko bokomona bambuteyage na ya bato na ya mituka bino moko bokomona embouteillage na ya bato na ya mituka toza vraiment na place Victoire na katikati toza na deux communes na ngambo tozali eza commune ya Kasavubu na ngambo wana eza commune ya Kalamu tokokoba tokokende biso nyonso tokokota na kati ya mai ena okomona yo moko okomona ke cameraman nanga azokoka ta koaccéder nango te parce que mai eleki vraiment makasi pe mai eleki vraiment ebele bino moko bokomona ndenge nini population ekonyokwama na esika eni mpona koleka mituka ndenge nini ekonyokwama mpona koleka bino moko bokokonstate esika ena ezali vraiment na délabrement avancé bakosenga na gouverneur ya ville ya Kinshasa population mosusu bakobeta sete ke ezali bato bakoteka nzinga koteka na bango bosoto na bango bakozwa bakobwaka na kati ya mai bakobwaka na kati ya nzela bakarnibo eza bouché
makambo ya mabe na mabe eza na kati na esika ena yango bakosenga ete bakobeta mbela ke population ke gouvernement compétent pe autorité municipale bayeba kotalela bango na esika ena parce que soki babetisi ete bayeba tongeli bango badebouche bacarniveau okomona ke bamakambo mosusu ekosalama ekozala lisusu te okomona ke Kinshasa na biso la ville la belle bino bana poto bozali boya kotia boya ko investir boya kotia maboko pona nzela na biso ena parce que esika oyo eza esika moko de référence parce que eza na katikati ya Kasavubu pe Victoire pe commune ya Kalamu eza na kati ya Victoire eza na kati ya Prince ka Victoire na kati ya Prince wana ya Victoire wana eza Prince ya Molai pe ekei Ningwala ekei Ningwala ti Bandal donc ezali Prince moko principal boye réunir ba commune vraiment ebele yango wana tokokende malembe mpona kolakisa bino ndenge nini Victoire oyo babengaka Victoire oyo ya référence oyo bato nyonso soki awuti wapi ayaka koseletule toujours na Victoire parce que Victoire yango ndenge ekomeli na délabrement ezopesa vraiment kitoko te makasi ezopesa vraiment bien te makasi bino moko bokomona toyebi te oyo fleuve nini oyo biso tokopesa yango kombo bino moko bato bolandaka biso bopesa yango kombo soki tokobenga yango fleuve nini botala ta cameraman nanga azokoka ta ko accéder na kati ya mai wana te parce que mai oyo soki akoti na kati akobima te akobika te bino moko komona ndenge nini tokonyokwama tokokoba toujours na kati ya découverte na biso bino moko bokomona pe boko constater que souffrance ezali vraiment makasi na kati ya route Victoire na kati ya esika ena bato bakokoka koleka te bakokoka kotambola te parce que mai oyo fleuve oyo bopesanga kombo na commentaire ezali fleuve nini parce que nga moko na okokocomprendre te na okokopesa fleuve oyo kombo te parce que population ekosouffrir na makasi na kati na likambo etali nzela ene parce que oyo tozali na direction place na telemi toza na kati ya Kasavubu fait premier président ya ville ya République démocratique du Congo avandaka na kati ya commune oyo babengi Kasavubu premier président abima na kati ba musicien ebele babima na kati esika ena eza na kati ya Victoire toza vraiment na kati ya Victoire cela ezali vraiment makabila monte cela ezali na délabrement ya makasi bakosenga bakonza mboka bakosenga population compétent bayeba kotalela bango esika ena bayeba kotala vraiment malamu lisu likolo ya lisu bino mpe badiaspora botiaka makelele botiela biso mpe makelele botala likambo etali nzela ena parce que bozomona ata na cameraman nanga tozokoka koaccéder te me nga na kokota nanga me ye akokoka kokota te parce que nzela oyo ezali vraiment mabe eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing baweliwa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni
minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel kaka nde na bande koyebisa bino nde na bande kobetela bino tokomi sikoyo na kati ya prince kasavubu prince oyo ekei ti bandal kitambo tokei na nsima na ngai ekei ti na nzela ya zando ti boulevard donc ezali prince moko monene toza na kati vraiment ya victoire na ngambo oyo toza na mato kalamu na ngambo oyo toza na kasavubu kasi nzela ezali vraiment malamu te soki mbula kaka ya moke ebeti bato bazokoka koaccede te na banzela bato bazokoka koleka te vraiment ezali kosala pasi mpe mawa na kati ya bitema ya population yango bakosenga na population compétent na compétent bayeba kotalela bango esika ena mpe bato bakotonga oyo bakosala misala ya banzela bayeba kotala bino moko bomonaki nini nakotaki na kati ya mai wana nayebi te fleuve wana bino moko bopesa mokombo kasi esili kaka wana te ezokontinue tokoti sikoyo na direction ya kalamu direction ya kasavubu prince kasavubu tozokende nango tozokoba nango malembe ntina ndenge tokosilisa kaka na biso ya mokolo ya lelo tokomi sikoyo kaka nde nayebisaki bino toza na direction ya kasavubu de prince kasavubu boyokaka prince kasavubu na triomphal nango wana na ngambo ya liboko na ngai boye prince victoire na ngambo ya loboko na ngai boye prince victoire ekei ti na ngambo ya kasavubu na ngambo boye oyo babengaka prince kasavubu oyo boyokaka prince kasavubu kasi bosoto mpe salite eleki makasi tozokoka te mpe population bazokoka te bezali komemela bango maladi ebele malaria typhoïde mpe maladi ya ndenge na ndenge population misusu ko bazoboya koloba parce kanda ezali koleka bango makasi baomona eloko ya koloba te mpo kanda mata bango population ezali vraiment kosenga baautorité compétent soki bakotalela bango malikambo etali nzela ena bakoki bazali koloba bazali kosenga nini vraiment bazali kosenga ke batalela bango vraiment likambo oyo etali bosoto oyo parce que bazali vraiment kokoka te. Bonjour ndeko. Bonjour maman. Tokoyeba kombo na yo nani? Kombo na nga John Kazadi. John Kazadi, okoyebisa biso tozali précisément wapi? Tozali na précisément Victoire Kasavubu, Victoire Kasavubu et distingué Matonge Kasavubu. Matonge Kasavubu kasi difficulté ni nango boza nango na kati na coin oyo. Bon na kati ya couloir oyo difficulté toza nango na minute oyo bino moko bozomona. Donc tolembi position ezali susu te ndenge ezalaka kala te salite donc moyen eza te peuple bazokoka korespirer lisusu bien te salite elekani makasi bino moko bozomona tozo respirer bien te tozope lisusu bamaladi à travers nzela eza te victoire ebebi complètement ebebi message ni okopesa na chef d'état pe Daniel message on a repensé na chef de l'état vraiment balandela makambo makasi vraiment tozala na paix du cœur tozo vivre bien te message penande yango wana balandela makambo nzela po tozala bien côté nyonso qui bien bloqué o kota boye mabe ozonga boye mabe donc to vivre na kraka trop chef de l'état soit disponible babongisela biso banzela po tozala libre mais balanzaki opération ya nzela na kati na esika ena kote one comité na le comité babandaki osala prince Kasavubu mpona okende zando yango oyo batiki yango etelemi kote tozonga boye bazosala te kote tokende boye bazosala te kote ya kalamu mpo makambo nyonso eza no bati tozo respirer bien te chef d'état azwa disposition babongisela biso banzela tolembi tobaye moyen eza te. Ok, merci beaucoup au population. Mon population ya Kasavubu ma toujours na kati ya manaka na biso na kati ya masolo na tozo toujours koko bango tozo kende. Bonjour ndeko. Bonjour maman. To koyeba kombo na onani.
Non, mais c'est Zachary Ngoyi. Monsieur Zachary Ngoyi. Oza natif ya koto yoto oyekoya. Pardon? Oza natif ya koto yoto oyekoya. Non. Naza natif à côté, mais naza quinoa. Oza quinoa, quoi peut biso historique muke ya esika. Ça veut dire que ton a quinoa, kin c'est na commune nyonso et a commune ngai. Qui est en terminé Victoire à Victoire c'est centre. Au moins tous les transports ils allaient en Victoire. Songo ke bandundu pe na Victoire. So lingo okende poto oya na Victoire pour soi aéroport. Est-ce que oyeba? C'est que to remona Victoire comme na niveau T. Naza fanatique ya gouverneur de la ville T. Aye penza ko ma ville à Kinshasa na façon mo été. Imaginez est-ce que penza batu ba vivre boy. Ko sa maladie. Environnement batu bana katanda kuna bana. Ba vivre boy té. Hein? Boro bercer gouverneur de la ville T. Asa muto to la muke ko tika démission na ye. C'est pas normal. Et l'on y n'a pas apprécié ma bilo raboïté. Ville Victor Gosala jamais boy. Jamais boy. Victor et Banitina Tokinati. Papa n'a gagné maman n'a gagné Mikila Poto. Victor Batouba même Libanda boété. 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 Message bisa gouverneur peu président. Message de la gouverneur de la ville a démissionné. Passé 8 ans. Ah mboule beta té et tondara. Message nanga ezali a bongisa tembe a démissionné. Tu as démissionné, c'est que yondo remplacer. Té nga sona démissionné nga tem no remplacer. Congolais a été zatangate. Pourquoi pas nga na démissionner na remplacer? Parce que na congolais. Tu remplacer makamba kitoko ezala. Oh, pourquoi pas? Na référé na hier sala mabe fonga na bongisa. Eh maman a démissionné. Quand tu as parti au tiers, maman a démissionné. Message to zelanaye yangwana. To s'attendre tout. Babimisi ba chanter sans chanter na mbalamoko. Batu ba mozela. Na construction to yebige so bongsi awa ozela koto yo. Pour batu ba na nu koto yo. Tabo aussi ça batu ba komi oleka koto bosi ici. Ya bimisi na mbalamo nzele zate. Zelo batu ba oleka tondi mai. Et le message est que Bumba a un incompétent a démissionné. Kwa se simbite, kwa se bongite so, towe bandeli so micho Victor nde komi. Papa wonzi mate Victor nde komi na micho. Victor akala te ba ne zala buti. Yemo za akacha oeba. Nde Victor zalaka. Boluka so so Victor nde zalaka na micho. Nde zaka propre munyoso. O zalwa eka trône ya Kinshasa ngo Victor munyoso wa poto wa Victor. Comment est-ce que mundo utapoto c'est la Victor na micho. Non, aiva Victor na mitende koma. Koma salite koma bizarre. Centre ville yango ne tande centre ville koma sina Gombe koma ka bizarre. Gombe le ko sala yeba na tibolo ata gumestre moi ya bien banina sala la Sophie Victor ebongandi zalaki. Gumestre na bino boyebi. Gumestre za kasa kwa yebe ka na dene mba saka ndenge moko. Waliaka mbonga pambo ya mboka wasa eloko te. Ye azobe bisara Victor ata ayaka abongisa kai. Et bien, il y a message ni au pesa. Avec un message de pas concis. Parce que moi, ok, merci beaucoup. Koko ba toujours na kati ya manaka na biso ya mokolo ya lelo to bisa kibino ke to ko tourner na kati ya Victoire na ngambo to sali ezaka safubu na ngambo ezali kalamu nzela vraiment ezali malamu de population ezali konyo kwa population ezali ko souffrir ezali ko senga ete population asengi batalela bango na bisika oyo parce que tozoyeba te soki ezali fleuve nini parce que nzela oyo bato ebele bazali kokoka koleka yango te parce que nzela oyo ezali ya kobeba makasi tokomi na kati ya ngambo ya kalamu donc tokoyeba te population ekonyokwama mpe population ekosouffrir tala bino moko ndenge mai ezali koleka kote oyo ndenge nini population bazali koteka wana salite eleki makasi bosoto mai soki mbula ebeti bato bazali kokoka koaccede na esika oyo te bakosenga na baautorité compétent bakosenga baautorité municipale bayeba kotalela bango makambo oyo ezali esika ena bayeba kotalela bango parce que bazali kolela esika ena vraiment bino moko boko constate kaka nazali
fleuve mais tokoyeba te fleuve yango ezali vraiment ya nini omoni mpe kote mosusu bato bakoteka bakosenga na bakonzi ya mboka baautorité compétent bayeba kotiela bango miso na kati na esika ena parce que soki batili bango miso balobi ete le peuple d'abord le peuple wana fali bavanda na esika oyo ezali malamu esika oyo ezali na propriété ezali bopeto esika oyo fo batalela bango courant batalela bango mai batalela bango nini environnement ezala esika moko ya malamu parce que esika ena soki ezali mabe et victoire ezali esika oyo bato nyonso bayaka oyo awuti poto awuti wapi il faut aleka na victoire il faut alia biloko ya victoire il faut alia tige ya victoire ya matonge kasi bisika ena ntango ezali malamu te est-ce que bato wana bakozala toujours malamu bakozala toujours na kimia yango bakosenga na autorité compétent autorité municipale bayeba kobeta sete bayeba kobeta liboko na mesa parce que bakoloba soki bakokoka makambo te bayeba kotika kiti ya bokonzi bayeba koabandone parce que population oyo bazali na posa ya kimia population bazali na posa bazala na esika oyo ya malamu esika oyo ya bopeto bazala na kimia na sécurité sociale parce que esika ena soki ezali boye maladi parce que moto nyonso oyo alinga yautaka wapi poto wapi soki aye ayaka na victoire kasi victoire yango esangisi bacommune ebele esangisi mpe bato ebele moto moko te alekaka awa sans pour autant koleka na kati ya victoire kasi yango population bakosenga ata azali moto ya victoire te ya kasavubu te ya kalamu te mais alukaka toujours koya na kati ya victoire yango bakosenga ke victoire na bango ezala kimia ezala na bosoto te ezala na bopeto ezala na bien yango tokokoba toujours na manaka na biso tomoni papa moko liboso na biso soki mpe tokoki mpe kolobisa ye bonjour ndeko. Bonjour maman. Tokoyeba kombo na yo. Jimmy. Papa Jimmy ozali habitant ya koto yo to oyaka kop koto. Biso toyaka ba kop après na poka tozongi na biso. Oyaka kop koto yo uti komine. Nga na vana na komine Kimbantseke. Na komine Kimbantseke. Kimbantseke okosa kop na te na biso to mesana biso na balabala toliaka na balabala boye. Nakena nga la soir na yo. Ok nao okobetela biso historique muke ya victoire. Ya victoire. Victoire na mona ngoko do salité fort. Toyaka boso mbule beti boye mo lekezate. Ba poto poto. Mo biso kuto sala pe ba kopi biso to komo mema batina mukongo to katisa bango to moto mystique fort. Omo sala la kopi omema batina mukongo. Eboso kwa ici. Tena kwa isaita na meme mana mukongo na tiki moto kuna. Omo na ona boza poate. Ngala na kwa makasi na pesa ka. Mais oyebisa na gouverneur ya ville ya Kinshasa. Te ngala lingi vraiment lukuta mabe abongisela biso mboka na biso ko makitoko ba boete. Boye salité legi makasi donc batongi na bango beto na bango bien mais tala non nzela ngondeza poto poto moade ba duba nyoka mana biso ku dokemba ta place hotelema ezate. Donc message ya suka holobani. Message ya suka ezaka bongisaka po biso hotelema kalaise. Bino moko bomoni bozo constater que awuti Kimbantseke mais aye kop na na kati ya victoire oyo eza esika moko esangisaka ba commune manso bayaka toujours bayaka osala ba kop na bango na kati na esika ena tozo continuer tozo tambola po to lakisa bino toujours ndenge nini victoire oyo boyebaka kala bino ba diaspora oyo boyebaka victoire lelo victoire Kokoba toujours na katia manaka na biso. Bonjour ndeko. Bonjour maman. Tokoyeba kombo na kombo nani? Kombo na nga monsieur Beni Muboti. Naza bongo président ya tronçon ya arrêt Victoire Tuchango. Oza président ya arrêt Tuchango. Donc oza ASECO. Non. Dans la compte ya Fédération nationale des transporteurs de 2 à 3 roues na Mukusa lo bengi Fenatrad. Na compte ya ba motard ya ville de Kinshasa. Na compte ya ba motard. Voilà. Okay. Est-ce que ko betela biso oza muta koto yo to oyaka juste comme. Bon, na vraiment moi na vraiment ya awa na yebi kalamu très bien, na yebi matonge très bien, na yebi funa très bien. Oko betela biso
petite historique moko ya esika oyo bato bakolanda bayeba historique nango ndenge nini ebanda. Voilà maman, merci pour le maloba. Ya liboso esika oyo liboso malamu na bane ya kala. Prince ezalaka normal c'est to kana goudron. Mais il y a un moment donné au prince c'est que bukana. Même à route c'est comment impraticable. Même moi ko le ezalaka te. Oyo comment même son boule beti bazo zinda. Même mutuka, même mutuka benga ben ezo zinda a na prince oyo. Mais grâce na compagnie to bengi Safrimex bande bacheba loko la bango awa bango ne baende ko sunga biso baende ko pesa susu image ya victoire ndenge zaki malamu baye ko tonga nzela dolenge esengeli bien que berere ya mike ezanga raté mais quand même basali musala bango comme il faut donc oya mukie pona victoire ko lo bande ya ngwana tomoni victoire yango ezo réunir ba commune ebele mutu nyonso auta wapi il faut ça la passage na victoire aya koleka ali ata mwa minyoyo ali ata mwa mbisi ali ata mwa tige ya victoire mais lelo victoire ekomi bosoto ekomi mai yokoki kolobani. Bon merci maman pour la maloba na pona ya mai oyo toza komona oyo mai oyo eza faute na bango te bango basali musala oyo l'État apesaki bango ya kozala nzela ya toi na terrasse ya côté droite ya Kalamu pour bango basali musala bango comme il faut mais problème qu'on se poser c'est quoi banda ko to mwana ngambu na biso a première bête ya loto oyo na banda ku mususu wana na ko imprimerie wana terrasse ezala senango banda ko to ngam na se ya terrasse kasi terrasse wana eza kopesa pasi na kwa wana na kwa bozo komona wana kwa Ethiopie wana ya Gambela Ethiopie na Avenue Victoire na kwa wana nde terrasse eza na kwa wana so terrasse wana eza bouché donc eza impossible que mai esa nini ekule sur la carte ya terrasse wana ndimo moni ba retour eza kopesa ma esa nini eza toujours na rond-point Victoire ne mai comme ça nini koleka awa mais ce qui était na biso tope ministre Mulumba ministre oza ko démolir bandako to mabe akali descente na ekasi na Victoire a démolir bandako oyo même si père marchand a démolir ango bokomona ke Victoire kozonga ndenge to baka Victoire ya kala parce que la ngambo ya Kasavu terrasse et tongami na se bandako wana lorsque mai eza koya moye mai ekota na se ya terrasse ezate pona nini bandi bloquer ba terrasse donc nde ko pesa difficulté retour wana ekozonga na charge ya boulevard oyo bande comme ça Safrimex bebi ko tongela biso donc problème ne ya ngwana siko yo message ni yokoyebisa na population oyo bakopesa bakobwakela ba autorité mabanga ke bango nde babebisi nzela bango nde basali boye bango nde bazongisi boye message ni opesa na gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa pe na président na biso Fachi Beton. Voilà message nga opesa na population to pe gouverneur to pe monsieur le président de la République démocratique du Congo son excellence monsieur le Félix Tshisekedi Tshilombo pourquoi tombo Fachi Beton d'autres cas au condamné Safrimex asali musala na endenge esengeli seulement banda kuane kopesa passe banda kuane ngambu ya Kasavu nde kopesa Safrimex passe po te beba kokoba na musala na bango soki monsieur le ministre Mulumba ministre provincial a chargé à démolir banda ko to ma be na kata ville ya Kinshasa akiti sur terrain asali constant sur terrain na koyeba où est les défauts place ni pas ses alliés sinon Safrimex asali musala ndenge sengeli Safrimex ça accompagnement a félicité victoire to ba wata boyote victoire dans ko dinda awa ngai parking na ngai za awa parking na ngai za awa même chauffeur de client pour bima awa il passe pour nini liboule comme il tire vers ba piéton chauffeur de client manzelani liboule partout
un peu problème. Mais grâce à Safrimex, elle a redonné encore l'image de la victoire. Car si on a gouverné le chef de l'État, elle va soutenir Bango. On va montrer à Bango Tina Souka. On va construire sa mission, on va construire Limaki. Et on va construire Moussa et Anzela Kino Souka. Donc, message dans la Yangwana. Ok, merci beaucoup. Merci maman. Ah oui, Ndeka Tolop Sarabino. Le bonne chose ne dure pas. Yabiso podcast. Podcast nanga yayo yabiso banso. Donc podcast oiza yabiso yayo pe yabiso banso oyo et même rabino toujours ba bonne chose et même rabino toujours ba innovation et tiara toujours ba sa dynamité malabino et tiara toujours ba bonne humeur nakati ya banda kunabino ba bi toujours que to kendaka to lobaka to kitaka sur terrain tozalaki na kati ya victoire na kati ya kati vraiment ya victoire tout tokie boye Kasavubu tokie boye Kalamu tokie boye Prince Kasavubu tokie boye Prince victoire côté Éthiopie moi piété nzela ekomi na tela vraiment salité ekomi makasi population ekoloba population nyonso bazaki toujours na point de vue mon côté eza misusu batelemeli ba autorité balobi ke autorité démissionné balobi gouverneur a démissionné eza ba misusu bakumisi ba ingénieur ba ko sala musala ya Safricas pona nzela oyo ya béton ya Prince Kasavubu ba misusu oyo ba pesi mabanga misusu bazalaki ni pour ni contre parce que magazine biso nyonso tokozala na optimiste mon côté biso nyonso tokozala na option mon côté eza misusu bakozala pour eza misusu bakozala contre eza misusu bakopesa population autorité faute eza misusu balobi ete Kinshasa balabala eza wenzete autorité ata rigueur na kati yango a bercer population te eza misusu balobi ke autorité yo mfo o démissionner yango wana tozwi nyonso wana tomemeli yango bino moko bojuge pe autorité ojuge yo moko ozwa oyo koki kozwa place omoni ke babeteli yo sete metant que autorité omeka kochanger place omoni ke bazali malamu topesi yo longonia place osali malamu topesi yo longonia tosengi ete na ministre Mulumba oya nano esika la victoire oya kotala na cratère na yo parce que batongi nzela na kati ya Kalamu na kati ya terrasse moyen mai eleka ezate population ebele ezali kosouffrir likolo ya moto moko yango tokosenga tobi ete makambo ya kitoko eumelaka te na kozanga kokata émission te sans pour autant napesa merci na batrio na ngai ya bakoti boss layo de Malundama Yannick Malundama Yekin Malundama tango basambelaka mama alingaka koyoka makelele ya baorphelin te mama social mama Lorachou oyo azali molangani ya papa Goli boss layo topesi yo matondo mingi mama Lora bonane yango oyo bana no bakolata te libanga na yo mama Lorachou alingaka koyoka kolela makelele ya bana te areyasaka mbala moko ba collègue nanga oyo bazalaka toujours wana mpona kopesanga toujours baremarque libota na ngai Nathalie Kotoyo namoni mama Prudence Ningimbi nabengaki mingi ya bodo namoni zambazamba namoni héritier wata tumbolanga mingi namoni Elmara Maradona de la presse namoni Josué je suis de pair avec vous on est toujours de pair avec vous à auto perdre maman namoni Kotoyo Jordan caméraman de luxe azala toujours liboso azala toujours na sima ya caméra po na nga na bima liboso na bino namoni nani ingénieur d'eau boza vraiment tellement ébélé Nathalie Kotoyo Léri aouta ko fêter lobby anniversaire na ye Léri Ndungindi na pesi yo ba joyeux anniversaire tuluku wa mbote na yo Nathalie Kotoyo libota na ngai famille Mbula famille Biuma famille Mbouyi boza vraiment tellement ébélé mes très chers Aminata Bazebambi Lauriane Tamba
mes enfants, mes nièces, cousins, cousines, na pesi bino vraiment bambote makasi bourgmestre ya Kalamu pe ba anero ba pesa ki biso motoloko pona kozwa accès ya kosala ba émission na kati na secteur na bango na pesi bango mbote soki mokonzi azongi lelo te ngai na bino tokokutana na mokolo ezali pe na souhaiter bino ba joyeux Noël, bonne année à toutes et à tous. Bisous là. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza